Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bande ko bolinga ka bino mama Elia Nitu na pesi bino mbote mingi. Bino ba ebosepela kotala émission mama Elia Nitu. Bino ba eboza abonné na chaîne Oya Elia Nitu TV. Ata ba oboza abonné te de passage soko leki ka bomoni émission mama Elia Nitu tali na lobi na bino merci beaucoup. Na pesi bino en tout cas merci mingi. Na ndebo disposa ata na bino pona kotala to pe pona koyoka mama Elia Nitu na pesi bino merci mingi. Maman Elia Nitu, Ngai, ça va. Eh, boy, ma fille, vous allez bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Clavier, zalibo, komela, 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 nga, na pone, ba, kibane, kona, ngo, balinga, kanga, baza, malamu, de, osala, nga. Plaisir. Lelo, naza, na posa, to, solo, la, moi, mukene, to, mesana, ko, solo, la, nga, na, bino. Marcelo kosololezaka mingi ala kwa na kati ya bible bomoni bible ba versets ebele ba soko biba na banda Genèse na Apocalypse okotango tangi ala kwa ba Mateya obs to pesaka makambo to yaka nango koza wala lita musupongi muto abengi o mameli ya nitu tali kambo ezabo elobela ngona communauté kokipe kosunga mutu mususu mameli ya nitu tali kamunangeza bo elobela ngo communauté ko kipe kosunga mutu mususu. Merci pe na bino ba ebobengaka obopesaka ba masolo na bino ba vécu na bino poto ko partager mona baninga. Ndenge na baki on apprend tous les jours. Ndenge na yebisa bino tango neso ke mabe ba kosalaka na moninga pene ndakisa na yango zala ekenge moninga za pembeni na oso baza kosala ye mabe. Soki makambo zoleka pembeni na moto ozomona sala attention po sanene ekomela pe yote. Lisolo na ye nango eza ya kobetela bino lelo eza na ndeko kolo lisolo oya benga po apesa nga lisolo avant na beta lisolo na bina loba boye bato mingi na vie baza bato diviser pour mieux régner mutu muso kwa na vie bo akoseli moninga likambo alobi omoni ye atongaki omoni ye alobaki bo omoni ye emataki ekitaki yo soko za mutu esprit ya muke mbala moko makambo bakoyebisa osalini ochango na motema atongaki nga afingaki nga asalaki nga boye soki omoni mutu aza koyebisa likambo par rapport ya kombo ya mutu mosusu il faut yeba intention na ye nini na lisolo wana eza nini pourquoi akoya koyebisa lisolo na kombo ya mutu intention na ye pose ya motema na eza nini surtout na kati ya famille surtout na kati ya amitié soko moni mutu azoya songi mutu azoya ko bando likambo omoni kana na yebisa oti mamele ni vraiment mamele ndenge finga ko ndenge atonga ko meko yebisa te ozo bomi na motema tango bando tala mamele ni boy otali mamele ni odongoli mamele ni pona nini po mutu moko asa yebisa ki yo soko moni mutu ya ko bisa likambo ko tuna te yeba ke likambo eza ya songi abui abima na poasaki aza songi voilà pourquoi kolobaki na yebisi okake nga na mutu na confiance kotuna te wana mabe onde makambo tozoboya soki mutu aye koyebiso likambo eke likambo wana yebise ke makambo oyebisi nga naza kotuna le concerné soki abi kotuna te obi soki eza songi soki eza likambo solo tikana sali na tuna ye parla na mikoloba ndenge nini Mama Pierrette o apesinga lisolo na ya ye moko ya ye boyebi Pharaon azaka motema makasi aboya kobimisa bana Israël na kati ya mboka na Egypte po bakende aboya ka bambula na bambula mais ya ye un jour motema libanga nzamba abokaka yango atikaka bana Israël babimaka basaka nini bakendaka Mama Pierrette moko ayebisinga bite mama Eliane tango ekoki pona loba tango vraiment ekoki na bombi mingi na sali mabe mingi c'est le moment mama Eliane te parce que la vie ne nous appartient pas vie o eza ya biso te kolala kolamuka eza habitude te koloba te ke nalala lelo lobi na ntongo na osabo loba toujours par la grâce de Dieu parce que toyebaka lobi te ndeko oyinaka mutu na kati ya motema ozoyina mutu na kati ya motema oyina mama na yo oyina papa na yo oyina bandeko no soki na bibo parce que lisolo oyo eza lisolo ya famille bandeko botamine papa moko mama moko oyina ye tata mwasi na ondeko papa na yo oyina ye mama bota yo oyina ye papa bota yo oyina ye ovandi na yo ozokanisa ke mokili eza yo to mutu otambusa mokili il y aura un jour ndenge mama Pierrette oyo abenginga po yebisanga mama Elia Nitu nabengo na motema pasi nabengo mpo nayebisa yo parce que bino bayebobetaka masolo bato batalaka bino ndenge mama Elia Nitu olobaka ke ata batalaka na 5 personnes 3 personnes basaka makambo nga na lobi yango nde esenga motema nanga parce que olobaka pe ke émission na yo ezaka mpona kobebisa te me mpona kobongisa yango esalinga epesinga force
na amour ya koya vers yo pour na yebisa likambo na zanango. Mama Pierrette, babi ke mwasi nyonso aza mama. Nga mama Pierrette na yaka na poto eza ndeko na nga mutabingisi nga na mboka ya poto. Ça fait 10 ans na kati ya mboka ya poto. Ya grande sœur na nga mutabingisaka ngai na poto. Ta on na poto, nazovanda na grande sœur na nga nakutaka ye na mobali na ye, bavandaka na bango na ndako na bango, mwasi na mobali bavanda na bango tranquille, mais baza na bana te baboti te. Grande sœur na nga azalaki kosala mosala, azalaki na infirmière. Grand frère nanga asaka musala mingi, grande sœur nanga asaka musala mingi, azana mobali na ye, mais batikala ko bota te bazana mwana te. Siko ngai ndenge na yeki na kati ya ndako wana na koma ki lokola mwana na bango. Na komi lokola mwana parce que aza ya nanga. Nga pe aza mwana suka na bango. Lokola aza pe mwana suka, to bota mi ebele, to bota mi 7. Nde to bota mi 7 nga na mwana suka. Et puis ye ya nanga aza ya na biso liboso. Siko ndenga na mwana suka na zoni mwana ka ki nga na za mwana na ye. Na zoni mwana ka lokola ka mwana na ye. Na zoni nga ka bondela ka nga, na zoni nga ka donc nga penza na zala penza na zo place nyonso na kati ya vie ya grande sœur nanga. Entre temps grande sœur nanga aza na ye marié. Ndenge tozovanda na komaki na motema ya koyina na yina semeki nanga. Soki semeki nanga baza na chambre na grande sœur na yina kana ngai. Attention na moni bona yina ka semeki nanga. Na kana pose ya présence ya semeki nanga na kati ya vie ya grande sœur te. Na mona ka semeki nanga kende kaka totikala kana grande sœur to sakaka biso mibale. Grande sœur nanga na komona lokola mama na ngai. Na bana komona lokola mama nanga. Donc elle était tout pour moi, grande sœur nanga. Ce que mon bali na zako mo lokola zo tia moi calme moko boye. Ya bolingo entre na grande sœur na mona bolingo na o ya za na ngopa nanga a partager na mutu musu te ezala ka biso mibale. Mais mama ile atina zaki bona mona kina grande sœur nanga makasi. Mais na mona kwa grande sœur nanga zo comprendre te kinga na lingi makasi. Mama nitu na ye ko sala ndenge nini? Na kovanda nde tozovanda na grande sœur na ndenge pe grande sœur na ngai asalaki nga makambo nyonso tu azaki na ye française ba déclaration tout azoki na ye ba mikanda na ye sans problème aki na problème te nde bazovanda na grande sœur na ye tellement motema na ye e na beau frère na ye avant sa grande sœur na ye biso te yaya mobali na yo en tout cas mobali moko bien te boyi na boyi kitaki mataki nini o te asoki na lobi okondima nga te nini lobakasi o asimbaki nga na nyonyo. Yes, asimba ko na nyonyo Luc asimba ko na nyonyo abia ya asimba ki na nyonyo mais ko yebisa ete d'accord na yebisa ete obi mutake da classe atanga ozo ko yebisa ba futilité ko yebisa ete na yebisa ete ote ya ko yebisa ete tika kaka ileki bongo mutasimba na nyonyo na yebisa ete na tika kaka ote ya tika kaka pona boya ka ba problème. Asa yebisi ya bonga bina yebisi ki ya ningo pona bebisa ya motema po ya sanini abenga na mobali na ye mobali na yakende ya ona yebisi ki ya po ya motema sanini motema ebeba ye yoka programme ayebisi ya po motema ya ebeba asanini abenga na mobali kende batikala bango mibale na grande sœur na kati ya ndako. Grande sœur na nenga zalaki wana ba cousine na baba bande ko yebisi ki Pierrette nenga za wana makambo na nyonso ya ndako Pierrette ayebisaka biso. Tala Pierrette alobaki boy. Grande sœur asa nini mwana ntuka ya mama grande sœur azomela. Tala Pierrette alobaki boy. Grande sœur azomela. Tina ba camarade ya grande sœur Pierrette kenda ko cheti na sunguso na ba camarade ya grande sœur. Grande sœur azaka ka komela. Mwana mama. Soko atali kaka mwana mama aza komela makambo na surtout na kati ya motema ne po mwana mama. Mais na kovanda Pierrette alobi ndenge tovanda ki mingi grande sœur mkomuso avandisaki nga ayebisanga bi Pierrette makambo so to salaka na yebi okenda kotonga nga pa mutu boy na famille otonga ki nga boy na ba camarade otonga ki nga boy Pierrette tovandi na o déjà 7 ans yango 7 ans ekoki wape na mukanda na yo siko na sengi na yo ozo ndako na yo okende kovanda na lbengani yo te mais na lobi se préparer prépare-toi oluka ndenge ozo pe appartement na yo okende pe kovanda epa na yo moko moyena continue kovanda na lisusu ezate Pierrette moteme bébé Pierrette bon tiens siko abengani nga na kati ya ndako na ye ti ayebisaka ke mobali ayasimaki ki ayaloba te likambo yango mpe ya alobaki te yavanda na okana kati ya motema ya akomaki kotala bareaction mobali mais yaya quelque part azaka na confiance ya mobali na ye azota makambo Pierrette alobi atali mobali nde bazalaka non yaya vraiment en tout cas akotaki doute na makambo ya Pierrette po mutu foyeba mutu na akotaki doute na makambo ya Pierrette
Pierrette avandi. Pierrette avandi. Yaya bande pseka bima Pierrette sa susu une année na ndako ya yaya. Yaya vandi susu Pierrette. Pierrette. 8e année yango banda na bengisa yo. Luka oya yo esika okinde. Pierrette ko yata mabise pour la deuxième fois Pierrette asilika. Motema vimba. Pierrette asilika motema Pierrette vimba. Atiki yake musala na absence ya Pierrette kanga biloko Pierrette asimanzela akenda. Ndenge Pierrette akenda nde wana a changé numéro de téléphone, a solara suna yaya te, a lobisaka susu yaya te, a komisa yaya premier ennemi na ye. Wana Pierrette mutazo ebisanga. Ennemi na ye ya liboso ya vie komaka yaya na ye. Nzoka Pierrette nenga azalaki wana azalaki na sorcellerie. Sorcellerie ya Pierrette ezalaki ke nenga azana alinga komona te mutu azala malamu. Donc nenga azalaki na grande sœur. Nenga grande sœur na ye azalaki na mobali boye na kati ya ndako ebanda kosepelisa ye te. Abanda kolinga grande sœur na ye azala malheureuse. Lokola grande sœur na ye azalaki na vie ya bien. Pierrette abanda kosepela nango te mpo na ne azala na vie ya malamu ndenge wana. Ebanda kopesa Pierrette motema pasi, Pierrette motema ya likundu. Abi mama nitu na vandi na yana ndako na yina yaya na nga na modele mo mama nitu kokoyeba te. Eza kaka yaya te. Eza batu nyonso mama nitu. Nazaki na motema moko ya mabe. Nalingaka batu te, mutu soko aza pembeni nanga soko aza bien fona détruire ye. En fait nazalaki na sorcellerie. Nazalaki na sorcellerie mama nitu. Na en tout cas na kobenga ngo sorcellerie. Mama nitu, motema mabe nazalaki nango mama nitu ya kosakana te. Motema makasi mama nitu ya kosakana te. Nazalaki mutu moko méchante. Malgré la méchanceté nanga wana, et pas la grande sœur nanga na bande ko vivre na hypocrisie. Méchanceté nanga par rapport à ya nanga na bande ko misana bato libanda. Ceux qui naza ko tonga na bato libanda, nde na bande ko bimisa nyoso bande ko na kati ya motema nanga. Kati ya motema, mama nitu yaya nanga na mutu abengisa nga na poto. Yaya nanga wana mutu abengisa nga yi na poto. Me nga na molimo nanga sorcellerie nazalaki nango na yina yaya koleka nyonso tu na moki. Na quand on dit ko ina mama nitu na yina yaya nanga wana nazalaka nenda komoko leko tikeleka na pesa ta poison kaka kufa na yina kiye. Mais ce n'était pas moi, c'était la sorcellerie inconsciente. Nazalaki na sorcellerie na miyeba kite. Ndenge na bana ndako ya 8 ans après avoir kozana ndako ya ndenge na bimaki mama nitu na lobisaka yaya te na changer numéro de téléphone ata na solo na muta famille. Sikoyo bola munyo surtout yaya na bwaki yango na mai. Soka mutu na abengana nga na ndako na ye. Abengana nga na ndako na ye. Donc ngai nzembo komaka abengana nga. Bola munyonso mama nitu pona nga elobaki so eloko te. Na mona ki yaya bengani nga atikali na mobali na ye. Or nga mission na nge ezalaki ke bango mibale mwasi na bali bakabwana nga na tikala kaka wana na vanda kaka wana mais na réussir mission na nga te na échoué. Posa na ngai ezalaki yaya na nga na mobali na ye bakabwana yaya na nga tikala célibataire. Totikala kaka biso mibale nga na ye na kati ya ndako. Yaya na nga azaki soko azosambela mama niti ezopesa nga kanda. Soki ka ya azosambela ezopesa nga kanda mama nitu. Ebanda za msusu ya bandi prière na bimi na nga na ke na nga libanda na ke kotamwa libanda. Soki ya habite kene na église na kosilika moko penza motema esu pona nini na olinga te. Mama nitu na sorcellerie neki na motema moko ya mabe. Quand je dis motema mabe mama nitu motema mabe penza. Motema mabe. Et pas na kendaki mama nitu na bonga kite. Kolonga pa ya 8 ans na changer bisika combien. Soka na kie pa ina vandi batona to koyoka na te. So na banika ko bizale nanga mabe bakosala nini bakobengana nga. Ezala na ba foyer babengana kanga. Ezala na zui chambre ko futela bakobengana nga kaka. Mama nitu. Jour moko mama nitu. Na reko koyoka mateya. Ba mateya kaka o ezoleka na nini? Ezoleka ndo ba mateya o eleka kana ba YouTube. Yo pe na tala ko mingi, na tala ka pe bato ba preshaka. Soki na yo ki mateya ekotinga, ezotinga ngaki luka kimena ya na yo. Luka kimena ya na yo mo pe soki ele kwa ne mati non, na ko bikitsa te. Oyebi mutu o azana molimo sorcellerie alingaka dominer bato. Abi mama nitu mutu soza molimo sorcellerie alingaka a dominer. Mutu soza molimo sorcellerie soka atali yo bona misu mama nitu ako dominer yo. Alingaka a dominer soza na bonzambe ta sakane na yo penza. Ya na ngane loko bande ko bateleza prière. Ce qui prière te mama nitu nde na sala ya dégâts ya mabi makasi. Prière na ye mutu bande ko batele parce que c'est qui femme de prière. Mama na kenda au bout de 2 ans na kenda ki wana ya na ngana simatikala abela. Ya na ngabela diabète. Ya na ngatikala ko bela. Ndenge ya na ngabela ki ndenge na yebisanga na bato nyonso ke
abenga nanga na ndako muta pesa nga nouvelle na été bo pesa nga message na été yaya beli aselika 6 mois na maladie yaya kufa te yaya akufi lokola bati o nga banda ke koswana bango na pourquoi yaya nanga ndena banda ko lekisa bango motema nanga ya mabe par rapport à yaya bazo mona ki azovanda na ndako na ye yaya na ya bengisi ye pona nya koyina ya nebo pona koza motema mabe boy yaya mama netu batikala po koyebisa nga te ke yaya nanga akufa yaya nanga akufi kaka awa ntango kaka bacoronavirus oyo ya mois d'avril yaya azalaki na diabete sikoyo ntango coronavirus oyo kozwa yaya akufaka te yaya akufi donc nde babaki bakundaka bato na ndenge ya intimité parce que awa bandeko toyaka biso mibale bana tata mo mama moko biso mibale bandeko nyonso batikala na bango na Afrique bacousine na nga moto akenda kokunda yaya natikala komona place bakundi yaya na nga te nayoka sango te naye komona liwa ya yaya na réseaux sociaux nzoka bacousine bandeko bayakani ke lokola ngai bamonaki nazaki na koyina na yaya ke bakoyebisa mpe ngai te lokola ngai nazoki décision na bi moto ayebisaka nga makambo na ye te lokola bango baremakaki ke ngai nayinaka yaya moto abengaka nga azalaka te mpo ayebisa ngai ke yaya kufi namoni liwa ya yaya na réseaux sociaux nde naye komona liwa ke o ndenge ezala kaka na réseaux sociaux naye komona ke yaya akufaki mwaye mpe nabenga mutu eza te banda yaya akufaki bongo bango nyonso mpe oyo baki ata kopesa na mbote toyaki mpe tolobanaka mpe na mutu te meme mama na biso na Afrique atikala kobenga ngai te yaya na biso asololaki na cousine alobi mwana na amenenga moko ndeko na biso amenenga moko vi moko trop difficile ayebisi mpe ndenge nayebisaka ke mobali na ye asimbaka nga na libele me nakosaka nange ezaka nango ya solo te parce que posa nange ezaki kaka bakabwana mama nituma te ya oyo nakomi kotala sur la sorcellerie inconsciente mate wana ekokota ngai mama nitu ngai moko mutu na ndimi na bongwama ngai moko na ndimi na bongwana motema mama nitu naye kotala yanga bi akufi kutunga kutu na bomi eta kufi ngai moko na ndimi na bongwana motema mama Elia nitu na bongoli motema na nga mama awa kaka na mboka na biso na Paris na kepa pasteur bomonaka ya makasi oyo ezaka prière na midi prière na 6h akenda kobongola motema na ye akenda kokutana na pasteur aexplike ye sorcellerie inconsciente kuna nde bakenda biso na sorcellerie inconsciente abi moto aza pembeni na ndenge nanga moto aza malamu te trop jalouse possessive nzoka bondoki yango soki oza na moto pene na omona moto aza kojalousie yo mingi moto alingaka yo te alobaka mabe mpo na yo ndeko keba sala attention toyebaka mitema te tomonanaka bilongi mitema toyebi te mokili eza ya kobeba mwana ya mama na ye na papa na ye abongoli motema ntango ayoki ke mwana mama na ye asali nini mwana mama na ye akufi abi akangi motema akoki te aye kokende mpa bacousine babi sikoyo kosala nini yaya na yo alobi boye oyebisaka ke mobali na yo asaka nini asimbaka yo na mabele matunaka mobali na ye ezalaka lokuta mpo na nini obande kolinga mobali ya yaya na yo te mpo na nini obande kose comporte boye mpo na nini ozalaki boye oyebi ti basongisongi obande koyenda yango otala yaya boye oyo tonge na bakamarade na ye mabe oyo tonge na biso famille mabe mwana bato ye wana akufi sikoyo kosala nini po tosi tokunda yo kosala nini nafuka bino na ye kosenga bino pardon na reconnaître mabe na ngai na ndimi mabe na ngai na reconnaître yango en tout cas bolimbisa nga nakende na sorcellerie inconsciente nayebaki te makambo na bande kosala wana na bande koyeba te kezalaki bondoki ngai nazoka dire eza normal ayaki normal te ezalaki nde bondoki ayaki kindoki kati na ngai nazomona ti naosala makambo ya bien normal ayaki kindoki kati na ngai yango nde bande kotina ngai na mabe nasi nasali tubela na ngai na pasteur moko quelconque awa na Paris nasali tubela na ngai deja na ndimi bondoki na ngai natiki sorcellerie oyo nabongoli motema naza susu na mabe te naso na koyina te yaya bokunda ye wapi balobi nani ayebisa yo kaka ndenge oyinaki na bomoi tokela biso cimetière na ye okende bamama mabanga tokolakisa te bacousine baboyi tokolakisa place tokundi ye te tokunda ye me place bakunda tokolakisa yo te mwana ya mama na yo na papa na yo tala niveau mwana ya mama na papa bondoki eloko mabe
bondoki eloko mabe zuwa soki moto aza na jalousie makasi na nsima jalousie bondoki ezali soki moto azalaka très colérique na nsima colère bondoki ezali soki moto azalaka songisongi na nsima songisongi bondoki ezali bato mosusu batutaka tolo nga na moto akande ndoki sorcier to sorcière mpo nzambe aza papa malamu nzambe aza motema malamu nzambe azalaka bien aza gentil Dieu il est bien il n'est pas méchant babi il est lent en colère riche en bonté nzambe aza malamu nzambe na biso aza malamu moto oyo aza na molimo nzambe asalaka makambo malamu moto aza molimo nzambe alingaka baninga na ye alingaka bandeko na ye bible elobi aimez-vous les uns et les autres moto aza motema aza na esprit ya nzambe alingaka baninga alingaka bandeko ayinaka te moto nyonso to ayinaka je te déteste moto nyonso bakanda aza kodeteste yo ntoki nzambe adetestaka moto te aboyaka mpe moto te bible elobi ke boyepa na ngai lolenge boza me botikala ndenge boza te merci mpe bravo na bato nyonso baza koteya na internet oyo baza koteya liloba nzambe abongwani kaka bino internet mama elia nitu liloba etutinga kaka na mateya kaka ya internet yango kaka pa liloba etu soki naya na émission mpa na yo yo oza moto apropane pour le mariage parce que nayaki kolingaki na panza mariage mposa na ngai kana panza libala wana voilà pourquoi na ye na émission epa na yo pour parler na ye koloba ke soki oza na motu na kati ya ndako zala makasi na losambo parce que alobi ke na makambo nde azalaki kosala wana eloko ebatela eza kobatela ya na ye ezaka priere yango na biso soki oza na motu na kati na ndako zala makasi na losambo sambelaka kolema na losambo te mata na priere ndeko nanga bondela papa bango mopanga bamba mopanga na ndenge désordre ezwi oyo kozaka mabe na yo ezwa ye kaka mopanga wana losambo ya très important moto nyonso ngai nasimbama esina yekama na nkombo ya bomoi nkombo na yesu nanga obele yo nkolo simbama na wana nkombo na yesu kende koyekama na se na makolo na ekulusu na nkolo batama wana o mwana mama na ngai ndoki o mwana na bota ndoki o tata mwasi ndoki o mama kulutu ndoki o mama leki yango wana si femme se banda koloba yeba vuva olalisa mutu na ndako linga oyeba etada mneza ndenge nini bomoni Pierrette aluki liwa ya mwana ya papa na ye na mama na ye oyo aza mwana liboso na libota na bango Pierrette alukeli ye liwa Pierrette posa na yaka bola ya na ye na mobali akoseli kutu mobali makambo kasimba ki na mabeli nzoka mobali abata simba yete ya étant une femme intellectuelle tant Pierrette ebisaki bongo ayabi caractère mobali ayabi mobali ninga za tali ke mobali otovandi 13 ans toboti te a tromper ngata ki kobota libanda te o simba nde mabeli ya Pierrette te atali te mobali nanga kosala yango te soki ezalaki mwasi ya zoba liwa elingaki kabolela mobali te eleki ondeki kabolela mobali elingaki ezala jalousie mal placé elingaki ezala voûtement ya Pierrette engaki kabola bango mwasi zala moto ya losambo mibatela na losambo batela libala na losambo boma ndako na yo na losambo mpo na lelo na suki wana kande nalobaki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kalo sakumuna nzamba nubeshe bana betu mos. Bye bye.